ndeko mbote na cadre toujours ya kolinga koyeba action oyo ndeko Boketu na komanda yeso basali ya kozwa drapeau ya RDC kokitisa yango koremplace na Zaire mpona yo Boketu asali malamu to mabe. Bon, ngai attaque congolais ati Boketu asali mabe mpona nini drapeau ya mboka na biso okozwa ngo te okata yango. Vous comprenez? Drapeau ya zakoloba ya Zaire wale tozali na Zaire bapapa na biso mpe bande konyokwama tolone mpe konyokwama mais le tokoti na Congo kozwa drapeau na biso te yo Boketu okata yango ye Boketu yango loba ye ayebi vi na ndenge ezalaki. Oh, expliquer na biso pas ça. Vi ya Boketu premier lera obeta musique nga na mwana matonge na mwana busumelo obeta ya pa ba sœur na biso bandoza na France batantine soit batati famille pongola nga na kopesa Boketu ba patalo malgré na âge azai mwa mukolo aoye pa na biso nga naza mongo nga komona nga nzube nzube za surnombe komona nga picho babotanga papa na nga na mama na nga Boketu nga na opesa ba patalo aobeta ba casier ya mbonda aobeta ba casier wana na patalo na nga na pesi rompo pona zena bilambe bela olelela nga yo bino bandeko na nga ba mongo nga na opesa melelo Boketu ko finga ka bato aza ko finga président na biso aza ko drapeau okata ya ye bivi o ya menaka ndeko ne o ya boma aboma ko lelo Boketu premier akende pa nganga Boketu premier akenda nganga lobana cha rechaud na chambre na moko fana na zone akini atie rechaud abimi na tonga tiki baninga baola la famille ndeko wana lamuka vertige ya moto akwela rechaud wana akufa ale Boketu ba moko azwa fixé hier ango kende poto atelenga na ye kasi ni Boketu akanga Maloba français non? Maloba français. Bon koloba français za kotanga akoma français ngo ayebelo monte école ni ya Boketu. Ngam na osunga Boketu za obeta tukazi wana. Nebi vi na ndenga olelela nga bampiaka. Na ze petsa mukembe olelela nga na osi mamoko leka nebi vi na akobeta bana tonga na eloka ole ezate. Ozana problème ni na Boketu parce que mo tombo. Boketu ani olekisa. Trop c'est trop. Akolekisa te. On comprend. Mais en plus ndeza wana na za roya na Belgique. Na ko tcha libaya ya tcha libana lobele nenga zali. On comprend? Ako saka batuti, aza voyou. Na finge matama minene. Ozomseli. Na ko l'accès. Bono yo ke biso bangala soni bo. Na fongola mona carte na ngai ngape na za ngala. Na mongo. Ako yo ke biso soni so ba mongo. Changement c'est présent sikasa e fati. Zela na bimisela identité na ngai. Amona identité na ngai pa ako yo ke biso soni na Équateur. Mais eloko ya zosenga eza ke no sosala eza mpona bolamu ya mboka koma bino eza na image moko ya 2000 ki musicien moko nani Chimanga wazali pa papa Wemba guitariste wana Chimanga ye pa finga ki nani plutôt ye azwa kutu drapeau atumbango akata te ma tumbango mais pourquoi bo attaquer te Chimangologie Chimanga mais pourquoi ya Boketu nde sushi batu nyonso boye Boketu azali na batu moko ba Hollandais tellement basomele Egypte moko kuna na Belgique et pas mutu moko Angola yango Boketu akomi koloba loba nga naza kozwa visa na ngeza kobima naza kokende Belgique na kotia libaya Boketu atia libaya na loba vi na ye ndenge azalaki ya kosakana bon loba vi ndenge kasi natanga mwa minute ya moke voilà aolata bapa ngam na opese bapatalo tuna e Boketu oyebi petit mona matonge na busumelo nzube ya mongo na face bando bete pa ba famille pongola azape ko boko na musique na ye ando bwanga ta no beta musique mabe lera ko bomande ndeko na ye abani ko beta nini ayo beta na cassava allo city train pan tuke nini ay kisi ya lokuta on comprend ya ko sakana ba mais Boketu c'est un grand résistant azape na passé na ye on so ça pour na ko bundela mboka yango yo carte nanga yango na mongo muté Équateur on comprend aoyo kusema soni pona ni mboka échanger lelo bana classe lelo Minerval ofele ye Boketu ngana okabele ba patalo na ngai na ko pese mbongo okompa na opese mbongo oyo ya boye nzube ndenge nini ma na pese mbongo akobeta na obeta tongo sana kaze na patalo munene na opese ba patalo taille lelo za osaka na Congo osaka na président na biso lelo bana classe Minerval ofele lelo makambo eza ko balobi Minerval batanga ofele mais na institut Imara na Lubumbashi bana bavandaki na moi de tongo ti 12 heures na boboto kuna memement ils ont la vidéo moko circuler moi na moko azolo bakeno o kindoki te mais siko bino nini soki muta obundela bino parce que oza muta IDPS ou bien oza kaka citoyen congolais muta IDPS te naza na muta parti politique te oza muta MPRT na linga mboke bonga ndenge fatsa ye
mboka na biso na moni bilembo tokandi kobonga beza tando fingi na so président na biso boke to alobi azobundela mpona kobenga na barwandais siko bino botelemeli bomoni ke komanga ma essence te papa oyo boke soza koloba kobenga na eloko nyonso bakenda nango malema jamais ndenge fati azwi pouvoir azwa makambo nyonso kaka na desode eloko tokenda malema kongo ayebi ndenge nini batikaki yango ye azwi pouvoir azokenda yango malema ti makambo wana nyonso ebonga beza to bandoloba babuzobo bandofinga présence badrapo kata yango moni place wana na bandi kotake ye naloba ndenge azalaki soki bokutani na boketu farafara boye osale nini bon soki tokute na ye naza kokende Belgique kala mingi te nakoke Belgique soki nakute na ye nakotia micro na Belgique nakotia micro ye mpe atie micro na ndolakisa ye comprendre po akomi na nsima ya bato moko boye bapele Egypte epa jo moko Angola take Fati take Congo boye na boye eloko moko te est-ce que oyebi ke bakongolais mpe mingi basepe na acte asali te bakongolais ba bakongolais te bakongolais ba bakongolais te papa tokemba na Kabila tokembi akokemba osentiment tokembi mais lelo tokomi sava ekomi belela moto oloba no eza lisusu te mais ndeko mboka yango ekenda nzela olobi tokembi na Kabila mais oza na matonge no oui mais na luozima ebimaka te soki 9 mois yango oyo courant eza te sikoyo ndeni bobongi mbango boye makambo lero oloba makambo 100 jours yango eleki koto te lero oloba makambo courant lero oloba makambo mai bosala batravaux bosala batravaux mpo bapesa bato bamai ya bien na courant bien bongo 9 mois 10 mois travaux ngo ya ndenge nini yango on dirait film ya Yesu eloko nyonso malamu ezwaka mwa temps bali bapesa bino eloko ya bien okomprendre papa eloko nyonso baza kosala batravaux mpo tozwa mai ya bien tozwa courant bien okomprendre eza eloko pama nga na okomprendre te congolais na okomprendre te mais ndeko Nzube balobi Félix Antoine Tshilombo azali elilingi ya pamba ezomona na mambo eza kosalema siko boni bino bondimela ye te bozondimela yango te kaza elilingi papa naza koloba na yo omoni Fati pozwa pouvoir oyo tovotaki ye wana epa Kabila na bazwwaki mayele mingi amonaki Kabila wana akotika pouvoir te Fati amonaki Kabila akotika pouvoir te ayebaki ndenge nini akozwa ye bokonzi wana ndenge azazwi yango libele mboka papa mais babi tona toi président élu Martin Fayulu président nommé Félix Tshilombo na président honoraire Kabila mboka eza na toi président non te toza na ye toloba na ye Fayulu wana toloba Fayulu wana Fayulu soki bemba te nga na votaki ye po abemba alobaki tovote okomprendre Est-ce que Félix te votaki comme si Bemba so alobaki voter Fayulu papa lelo toloba ye Fayulu wana balobaki na ye na parlement et papa iki atiti akota te ye akotaka na parlement arespectaka biso pepe akotaka alandaka mbongo siko lelo ye aza koya nini papa nalobi na omoni Congo tobonga mpona mani tobonga Congo ebonga tobonga ya kobonga comprendre batika babilobela batika ni Congo eza batapoto bango baoyawa bakimi poto bayawa lelo babibo lelo awa Fati ndenge azwi pouvoir bandi koyela bamakambo na bango bayeni mpona ni Congo bandi kobonga est-ce que nde ozokende Congo ezobonga oyebi ke na este eza na bamboka mosusu deja baugande babotoli barwandais babotoli baburundais babotoli mboka ebonga ndeni tandis ke ndambo ya peuple na bino bazonyokoma na kuna na este papa nalobi na yo eloko nyonso tokende malemi tokozwa mabele na biso tokorécupérer makambo na biso Fati bavoyage o Fati abimi wana yokaisa ngo ya bablate badepense kaka kosala tourisme non bavoyage babebisa ye barelation Fati aki abongisi barelation aza kosala stratégie ya masolo ndenge eza boye voyage yango bokoyoka mbuma nango ya elengi boyoka elengi nango aobima pamba te mais ye na bavoyage nango azokende kobisa bamindele keno basunga Kabila alongwa na basanction ya te mpona keno mai ezonga courant ezonga misala ya mpona bajeune tokegere esi na este tala Kabila wana zela mamu Fati akosala omoni eloko nyonso bakenda na mutu malembe Fati yo Kabila yoki olongole na pete ata Fayulu place anenga olongola Kabila na pete moka kolia ete yako moka kolia ete mais Fati aza okenda bon lelo déjà Fati aza tie bapilote okomprendre kala mingi te bokomona makambo Fati akosala eloko nyonso okenda o malembe papa yo osaka na mutu wana te mutu wana boya kotika pouvoir mais Fati abina olakisa ye papa azwi ye ese sili yoka nini tozongo esili bosala
Kabila ozonga suna bokonzi na bokote si Congo ekufa po bana na biso dondo tengisa ngana no tu na bana no kotika bana na classe no tu na bana no futa minerval siko ba osala ka po Kabila na batu na wana bangindami siko bana na o lelo nzamba sali papa mukolo na loba na opposition mukolo na monaka arc-en-ciel mukolo Jean-Pierre Bemba yaka pona makambo machine le na moni arc-en-ciel bimina likolo na yebisi batu opposition ezwa pouvoir le na moni arc-en-ciel na bi opposition ezwa pouvoir nzambe pasali opposition ezwa pouvoir fatia du pouvoir et loko oyo po nzambe akwe kolela ya bana aleyoki alela le na bimina yamba Jean-Pierre Bemba na mona likolo ayaki otala ma machine na mona likolo arc-en-ciel ebimi na baluki na zongi na yebisi peuple opposition aux pouvoir. Oh. Même si peuple n'a pas opposition aux pouvoir, ça veut dire que c'est beau. Quel peuple. Donc, Bongi. Et Bongi, c'est là qu'on et Bongi. Mais Ozolobe Bongi. Bana bo. Lobby na yo. Tala ndenge ba chaki biso. Tala place Kabila ni. Obike ndozolo ba keno o kende Belgique pour na ko indela yo. Pama bozolo ba o kitela na za vingtaine ou kitana Paris. Mama ba oyambanga. Omone na lobby no boy. Ngolo wana soko ozala ba oyambanga ina tipo. Ba oyambanga na tipo na Belgique. Ba oyambanga ba tienga na Belgique na minga boketa che. Siko ndenge nini boza ko appuyer Kabila makasi bosani mabe asala bozusu bosokoli yango ko mutu malambo apesi bino pouvoir UDPS. Na lobby na yo Kabila asa minaka Congo po bozoyer il faut que nende fatsa okenae mais au moins de fatsa okenae ndenge okena po na suka Beko yo kena Kabila na loyenge yo mo olia out mais na lobby na bosa la blague babi Kabila zipola ke mbata kuna fuka misaka fuka ma la tête allez à genoux mutu na sema kolikolo wana za nga batu papa naza ko lobano eza ya ba blague te omoni Kabila soko meki ndenge azale lelo nde aza olema po fati déjà asa loni on comprend si ko to sa nga to komane na suka po to zwaye na suki bo meki na Kabila partout ça soki bolingi bozoye na likambo nini asala nini nango bokozolera ye te to récupérer il faut ba bien na biso to récupérer ba bien na biso ba bien nga nyoko na biso pepe congolais na batu na ye wana nyonso il faut to lia bango il faut ba zonsa ba mbongo ebongo Félix pa nyoko pepe congolais te 15 millions ezomona na te to ko finir na passé te dossier ezali na atika jongo na justice on comprend et lo wana nyonso ba olandela ngo papa tous à la biso ba congolais mais non comprendre to so bongi singa na nzube na ko loba be to so bongi na lobi na yo makamno akasela ndenge se bimaka mukolo opposition ça veut dire Congo et c'est bongi au futelaka oza bayer oza mwana ndako te na futelaka au futelaka chaque fin de mois futamaka kombi siko sala oza fonctionnaire ou bien agent de nani de boyara bon nzube nazana nga engagé te nazali peintre professionnel na peintre ya bâtiment nasala misala nga ba peinture on comprend na dépendant na ngai moko na art na nga et va ina nzoto siko yo na boketu bowela nini boketu musicien bino so ba artiste boketu musicien yo koto artiste peintre siko bowela nini te boketu makambo osala oyeba te na ba ya komi kolela ngola akomi kolela ngola batu ba koya boketu zwa mbongo zwa jib o ba pele wana le loba bo pona fati loba pona boy yonga na ba boketu ba kotike boy te mo ba répondre ete yango asala boy nasi qu'on est via Boketu na pesa Boketu patelo na matonge oyebi tata na ye na mama na ye baleki na ye bakufa tout bi famille na ye na yebi ba ve ba ndeko na ye ba ve juma ba bonganya na yebi ba ndeko na ye voilà na yebi ba ndeko na ye ti obeta mbonda omoni kaze ya skol akobeta ka papa na patelo ni na zie na bia ndeko na nga mongo patelo za mabe na zi patelo na nga na pesie na zi munini na tongo so asisi na 5 po batati swazi ba na poto à côté nga zu beneni ticket za te na pesie ticket ti amoni vie wana bien te akosimba kisi po ayebana on comprend histoire Boketu akosimba kisi wana kei nganga lobi na il faut boma mutu na chambre na bango bana mibali bando la système à tatami batandama na tatami on comprend balali Boketu azure chaud atie na prise abimi na tongo mutali boso na mutu akolamka mutali boso oyebi moto vertige wana soki esali bango mutu alamukaki vertige ya moto esali akende akwebwe na resho wana akufa Boketu mba moko azwi succès abeti boro alo siti train pa Boketu premier ti abeta na bakasave ezala moto nele resili atele ngani bon papa namoni wana fachi mtabengi yo
te o fati to bato na ngai ya misala babengi ngai namoi na kati bongo bon ngai ya Nzube numéro na ngai napesa bino lobela mbala mo numéro na ngai 089 79 36 919 wa bato babengo bato boke tu bien bato nyonso ba bengo oyo nyonso obenga benga Nzube ba oyo obenga Nzube wana Nzube mbati comprendre ndeko boke tu na mongo wani meteko ya kote moko mais ayo ksa biso soni na ekwate lo moko na kimongo bon biso toza ba mongo ba kino ya za mongo village na ngaka oto ebile sur le sako la nime to beto laka OK merci beaucoup ouais ya veut dire vous amis sur ba diaspora pouvez pas comme diaspora yo posa diaspora na Kinshasa numéro ya ngwana na voilà bandela 089 79 36 919 Nzube obenga ozwa ngai be na oluko se boketa répondre na esusu na répondre OK Jazz merci beaucoup